Capello. Voilà, on a constaté que tous précisément à la ville et pas offrir binôme il y a artistes en beaucoup de République démocratique du Congo c'est mobilisé entre bango nasi beaucoup na divers messages au balancer na population pe na autorité en beaucoup pour comprendre message ni au bazoko lekisa to moni bon ba misu balati ba vitre vitre nzoto mobimba misu balati ba tonga nzoto mobimba misu ba plante nzoto mobimba misu ti ba sachet sachet à salité nzoto mobimba misu payé je ne sais pas il est en mannequin je sais pas ils ont escalette na banza bozo na ka binomoko tozo offrir binona déroulement nango mena sima est-ce que bokuki koloba déjà en tout cas c'est comme ça relobate c'est comme ça relobate okoloba voilà mbote maman aux artistes to artiste obenga déjà artiste kasi pona moni moi ba sekel nango mais ils nini ki artiste na moni déguisé ba tenio là to tu ba nini na kati na yo nini na kati na yo faut me poser ba question nini na kati na ngai olingolo ba nini wala ngina ba musana osala nini oyo osala na minute na ngana na tuno mituna donc ngana za danser donc danse mutesa kati na en fait danse on se déguiser na tenue oyo ya en escalier nango eza po mutu mususu kati ya mutu mususu eza kikuluna kati ya mutu mususu eza komela kati ya mutu mususu ndeti na kini eza kosamba makambo eza très bizarre quoi oza comprendre yango to tuna kiasa nini eza kati na yo ko tuna nani batu nyonso peuple congolais en fait nini eza kati na yo nini comprendre nini comprendre que faut otambola nde malamu kotambola malamu yango nde to senga tous les peuples congolais aza nango na bolingo esenga na kati na biso toza na bolingo yango to tuna ba question l'église ba senga bilo musumba biso to senga ka bolingo za na kati na batu po évolution mboke ke liboso nini na kati na yo. Vraiment. Merci. En tout cas, bandeko, ya lobi nini na kati na yo nde message yo azo transmettre mutamtu amiyeba. Mais si les nanté te permettre de découvrir pe ba misusu na ebite so ba koloba parce que na mupandi na ngaya wa jia ndenge bozomona ndeko misusu aza en vitre tout en vitre na machette na maboko je ne sais pas message nini koloba est-ce que ya ko koloba c'est compliqué voilà. Ndeko moi si en tout cas la moni yondo zoko yeba ndenge ya kolobisa ndenge ya kobatela bango oki ko expliquer biso nanu eza nini accoutrement oyo c'est quel style ça veut dire quoi c'est quel message ye aza artiste oyo alati costume ya miroir ce qui veut dire à parler plus sur bakuluna dans ozoboma batu mitala na kitalatala est-ce que ozolona lo abi lona lobi na yo na koboma batu est-ce que ozolona lobi na yo mitala na mabe yo ozosala na ndenge tant soko boti mama no tanga okola oloba na nini na bana koboma batu est-ce que loni to bebisi yango ndeza message inspiration oyo bozwa ki yango wapi parce que mutu amitala ka soza mabete oui mutu amitala mais tellement que mutu ye moko amitala te siko éveil à conscience plutôt to ça dit éveil à conscience na population ma maison le kana mboka to ko kolobela ngote pendant que bazo peksa biso koloba mais nous les artistes sans rien mais to mitie na kati photo lobela ngo po ezo bebisa mboka en tout cas merci mingi mais je pense que tu dois continuer car anabino ceux qui t'osui de quoi ton y pas kolobate
te ye faut bino ne bolo bela bango. Oui, parce que biso tous ensemble ba koloba la bango mais na suka mais na kati ya costume te. OK, merci beaucoup bandeko. Je pense que tozana nous to offrir bino ba message nyonso oyo ba artiste balingi ba transmettre na population ya awa Kinshasa na ya musika. To continuer marche. En tout cas bandeko eza ko kamwa du jamais vu hein, du jamais vu. Marche au bandeko artiste ya mboka na biso bazo sala awa baza vraiment na ville ba oti na ngambu ya ngambu tona skuna en tout cas. Attends, on peut se mettre là. Voilà. Pardon, on peut se sonner en combo na yo. Courage Chomali artiste. Courage Chomali artiste plasticien. Voilà. Donc yo nem toza auteur compositeur ya ba message oyo ba tenio bandeko balati lelo. Nazo accompagner projet oyo parce que projet Oyo Azali, on l'a dit à Canet. Ok. Comme on est aidé, donc on a juste un collaborateur, on a en même temps coach pour la création plastique. On a eu le temps autant à l'Académie de Beaux-Arts, il y a autant à peine à l'Art Déco à Strasbourg. Alors, et comme il a fait passer aux zones aéroport, aux l'équipe, on a Lox, Batonio, on a un groupe de musique. Artiste, musicien, comédien. Bis au temps dans la classe. Alors l'artiste ne doit jamais se taire. Aux expressions, expression libre. Et puis côté sensibilisation. Au début, il y a une foule. Le foule est comme le bain. Foule est comme le bain. Et n'ingani ah, bobo en assoua. Non, tout le monde dit que ça chasse. Voilà. Donc là c'est la poubelle. Ça on a besoin un peu la poubelle. Quand la foule démarche artiste ces années, il y a un bon assoua qui est là, tout autour de moi, ce que je peux faire, c'est avec ce que je vois tout autour de l'Angaï. Mais on dirait que bon, ça, on a moins cafouillage. Bon, ça, en collaboration, tu as un gouvernement ou bien un policier, banani, donc tu vois, bien mon cohésion. Négatif. Au moins, ils sont au Luka Batouan. Il y a la presse. Il y a la Robin après c'était. Pour rien, on peut $20. Au sein d'un message, je vous l'ai caté. Bien mon roboyer. Police baillé. Document, moi, ça a été tout salé en underground. En tant qu'artiste engagé, c'est mettre des ordres, moi, pas. Mais ça problème était. Je fais mon travail. Et puis na Congo. Vraiment. Voilà. Toroloba, toza simanabino, namoni bandero ba comédien moi musika. Vous êtes artiste comme bono nani, rendre nini na kati ya structure autotiko découvrir maintenant ya artiste. Bonjour, je me présente Faye, je suis un artiste de l'Académie de Beaux-Arts et on est en train de faire la performance pour des trucs genre de chasser, de canettes, des trucs qui a jeté. Nous on ramasse, on ne demande pas l'argent, on ne travaille pas ce que tu viens de dire, on ne travaille pas avec la politique. Donc vous venez de voir tout à l'heure là comment on vient nous suivre par la police, c'est pas la toute première fois qu'ils puissent nous arrêter. Donc on travaille toujours comme ça avec esprit congolais, esprit quinois. Mais du moins la police est bien à l'aise et permettre de nous tambour calmement. C'est comme s'il y avait un peu de trouble là, mais du moins permettre de nous quatre boulevard boya nangambo na kimia. Non. La police n'a rien fait. Nous-mêmes, nous, vu que quand on marchait pour... c'est la art, c'est la performance qu'on est en train de faire pour que les gens puissent voir la culture de notre pays. On puisse voir, voilà, les Congolais, ils font quelque chose. Les Congolais, ils ont des performances là. Les Congolais sont en train de fabriquer toujours des histoires. Donc, et ils sont venus, vous avez vu comment les gens ont fui quand ils sont venus, ils ont traumatisé les autres gens. Donc, on n'a pas voulu passer ça genre en déti ou quoi, parce qu'on veut que notre pays puisse partir en avant. Donc, on veut quelque chose pour demain, pour nos petits frères et petits enfants qui vont venir. Ils puissent être aussi plus intelligents. Aujourd'hui, le chef de l'État arrange déjà le pays. Donc, pourquoi pas nous, les artistes? Pourquoi pas on ne va pas sortir? Regarde les autres pays qui est développé. Et nous aussi, on veut être plus encore. Je vous remercie. Merci beaucoup. On continue. Bandeko Tozo continue na bango. Tozo a peu d'impression en population. Oyo ba moni bango. Le lingue ba ça marche na bango pour nous exprimer un message selon ba diverses techniques oyo balati. Bote maman. Ah wa toza na balabala ni outi komona yo moko bandeko balati ba manzanza ba fulu. Pona yo esepeli sioto. Esepeli Singapore. Esepeli Singapore na nini? Pour y avoir des sassamboga salité. Dans la carte centre-ville, mais ce qu'on va venir, salité maman. Salité de. Tu vas laisser la vitre, ba manzanza yo monika ya poubelle. La poubelle, nous prenons le poubelle. Faut le soin.
soit nani po malade ebele za kata mboko pona sali encourager ba artiste en tout cas courage félicitations po ba yeba ke mboka salite yango wana merci beaucoup Mote maman kombo nani Shadrack Tumba voilà atoza déjà doza avec doza si ndenge ozomona bandeko baartiste bazotambola base déguisé balati bavitre balati bafulu bamanzanza en tout cas mpona yo impression nini ozokoa bon eya comme surprise moko basali biso esepe biso makasi mboka biso lolingaka ya mboka moko ya art esengaka mwa baart ezalaka mo ebele lokola bandeko na biso basali bamatiti bamisusu balati batonga na nzoto bamisusu balati bamanzanza eya comme mwa surprise moko basali biso pour le développement ya art na biso eke mwa liboso ta bapays voisin mpe baotala mboka Congo bakomosala mwa ba art boye epesa mwa courage na Afrique eke mwa na kodévelopper liboso. Donc encourager baartiste oyo bacontinue. Oui, encourager vraiment makasi bacontinue lelo basali lelo mwa très surprise esepe biso makasi doa conscient doa pena de sepel makasi na lelo basali oyo. Non, message na bango l'équipe na 5 sur 5. Message na bango l'équipe 5 sur 5. Ça s'appelle ma casse bandération d'artiste là basalo. Merci beaucoup. Beauté papa. En tout cas impression les années par rapport à acto artiste moko comme ça ba outiko poser. Yango naza kotuna na moni la kisi nini nano ya no langai. Bon bango bazo transmettre un message par rapport ya ba tenue au balati. Donc balobi message principal na bango eza mitala. Amoni oui etali malamu pona bosoto ezala kati na mboka te balongola biloko nyonso. Bon, biloko wana ezolakisa ke salite oyo eza na mboka yango oyo balati baserenge bashashe babushon tutu bameshe oyo babwakaka na bafulu donc totala ndenge mboka ebebi na biloko wana donc eza na ntina te donc siko tososola ke non biloko tobwakaka ezalaka na verité te ezalaka na ntina te na leta donc bosoto wana nyonso il faut ilongwa yango mpe ezoconseiller malade tala batrace etondi mabele bashashe memelangi nyonso wana ezopesa bato bamaladi donc leta lelo azwile biso décision alongososa nyonso wana atia bakubele minene oyo bakoki kobwa kaka omeli chache obwaki donc baencourager baartiste oyo bacontinue lisusu bamultiplier lisusu oui bacontinue eza bien bacontinue ntina suka po bopeto eya na mboka. Merci beaucoup. Vraiment alanda message po eza message moko donc ezotalisa penza donc mboka ndenge komi fulu partout donc message oyo nayebi te faut président penza landa message jamais vu donc c'est très capital. Et puis, donc il faudrait que l'artiste multiplie encore fort et surtout besoin de soutien. Oui, pour vraiment encourager ici le Kouana, vraiment c'est encourageant. Mais ça nous interpelle que salité ça m'a pour na biso. Biso moko na avant président, avant pas gouverner, biso même tira banda kuna biso. Là tout ça la ville, to mi akotana nos propriétés. Parce que la salité on est même dans ma maladie. Ceux qui sont dans l'environnement, c'est propre, mais l'État peut participer propriété. En tout cas, la maladie est belle vraiment. On encourage vraiment. C'est bravo pour nous. Bravo vraiment. Merci. Merci mingi. Na sepeli makasi komona nini ya boye pona atatala na batu ya mabe bazo bata manakati ya fulu. Bazo bata manabiloko na bango ya salite ba mimone lokola batu ya maboma baza batu ya maboma te. Bazo bundisa mboka na biso yangwana na sepeli mingi continue esukaka awa te tolika ya kolongola basalite tozala la fulu te tozala propre lokola mokonzi na biso aza propre. Merci beaucoup maman. Alors aussi ça papa mbote maman. Makanisi na yo par rapport à des marches d'artistes ba lancer na kati ya ville awa. Na makanisi na ngai ezali ke ebongi kolakisa musapi na isika oyo ezali mabe na isika ezali malamu. Cela veut dire quoi? Na sengi makamu nyonso oyo eza koleka na kati na mboka na biso. Media nde mutu azali pre na population po alakisa bosoto nyonso oyo eza kolakisa na kati ya ville ya Leopoldville. Ville ezalaki boite mais ce que vous sortez les kiming. Kin la belle et comment kin la poubelle. Et comment kin la belle et comment kin la poubelle. Vraiment. Bakuta qui les pour ville boité.
mais mutu na mutu azwa conscience na ye pe bazongisa yango na bamédiateur po média ezali proche na population bakolanda yango Congo mobimba. Mais ce qu'il faut éviter bosoto, to soutenir action pour épaiser un plus dans l'avenir. Merci beaucoup papa. Merci. Alors toujours continuer bongo. Qui ne sait pas de ça chute na bango. Bokoyo parce que moko na moko c'est là secteur au bango mais qui ko identifier ba holo bapé pour comprendre qu'est-ce qu'il voulait juste pour transmettre comme message. Voilà, ndenge bozo constater c'est compliqué. Voilà, ndenge bozo constater qu'il faut exposer tour na bango à un hôtel du gouvernement provincial. Alors on a passage na bango ba meka ki ko s'exprimer alors le ministre abengaki bango. Ya mwana bomoni ba koti bango awa na kati ndenge bozo mona ba koti awa na kati parce que bayoka mokonzi parce que na bengi bango toyebite asepeli na makamba sali to asepeli na ngote nde na simali solo na yemoko comme ça nde to ba ko définir binomé du moins je pense que vous observer chaleur et ambiance oyo artiste bazoko exposé à nakati ya esika oyo ya hôtel du gouvernement provincial. Alors tozana nkana bino je pense que juste après maloba emoku mokonzi nde to ba ko définir suite topé continuité il y a expression il y a marche oyo ya artiste il y a mboka na biso République démocratique du Congo. En tout cas, les artistes sont vraiment au four et au moulin. Il y a en valeur la capacité na bango topé, la potentialité na bango. Je pense que madame, s'il vous plaît, vous avez quand même aimé l'expression des artistes. Du moins, c'est un message tout entier qu'ils sont en train de faire passer. C'est intéressant quand même. Mais l'art quelque part, c'est quand même un véhicule, le véhicule d'un message et qui interpelle. On parle toujours des beaux-arts. Mais lorsque les Quinois, on regarde comme ça, on dit, les gens me disaient, hé, balati foulou, balati bafoulou. On a l'impression que bon, c'est des ordures sur eux. Mais c'est parce qu'ils sont, suite à l'observation qu'ils ont fait de la société quinoise, de ce qui se passe, des moments où on a parlé qu'il y avait beaucoup dans les rues, c'est normal qu'eux, ils ont décidé de le montrer comme ça, de s'exprimer. À ce moment-là, c'est clair que j'apprécie. C'est une interpellation de notre société. Voilà. Qu'est-ce que vous revoyez alors à d'autres artistes qui n'ont pas encore fait découvrir leur talent? Ceux qui n'ont pas encore fait découvrir leur talent. Mais c'est que s'ils ont des talents qui s'expriment, mais toujours dans l'ordre, dans le respect de l'ordre. Quand j'apprends que vous êtes ici comme ça, dans les rues, sans avoir de fait une manifestation, vous voyez que ça attire la foule, donc ça fait désordre. On ne peut pas, comment on dit, on ne peut pas déranger l'ordre public. Alors vraiment, je vous recommande de retourner
tranquillement. À la maison, la vie est belle. Ok. Et il y a Manu qui va s'occuper de vous. Alors. Grand chef. Bon, merci. On est Cameroun. Eh bien voilà, bande konabanda botiko landa vraiment ezala qui parcours ya artistes congolais au balinga ba s'exprimer na ba secteur nyonso même si ba atteindre vraiment nyonso te mais quel côté sabido na secteur ya fulu na secteur ya bato ba milaka mingi bimela mela totanga kombote bato na secteur ya santé ndebo mona bande balata qui ba serein hein toto mobimba d'autre part fait tout mona qui fulu je pense que déjà le bédango ndé comme ça qui en vitre, tout en vitre et moussous pas qui robot hein bon mon qui a méca ko exhiber un peu moi rôle naé robot c'est-à-dire ba roulage parce que ici déjà moi ma Cameroun méca ko changer mon mais seulement message et l'équipe bah qu'on dit bah c'est peli nango bande ko peut passer impression na bango alors botika la toujours en continuité na Congo Millennium toujours na polele oh what vous découvrir maintenant entretien il y a bandeko oyo balata qui c'est-à-dire bah qui déguisé hein maintenant beaucoup en live puis bah ko exprimer maintenant en langue et en la structure na bango wapi basalaka comment est-ce qu'ils évoluent et puis bokoyo kabango avec toute le précision. Je remercie monsieur Ricky Dibanza le grand initiateur de Congo Millennium. Je remercie madame Jolie Dibanza à vous l'honneur Mamadi la pomme verte dorée de notre grand initiateur cette grande équipe auquel je vise je reste zoom derrière cette caméra monsieur Lanx Longelo. Je vous remercie le roi des Goldmazinga coup de chapeau à vous. Je crois qu'on se retrouve encore nous t'es beau cliquer encore, beau télécharger encore. Je crois qu'il faut continuer qu'on a news. Il y a des artistes congolais, on va vous dire au revoir.